peine d'avoir votre chaîne internet qui vous suivez partout dans le monde, Syndicat TV, avec votre humble servante Katia Vokala Lolo de la presse. Autrement dit, Amaru là donc, babi moi c'est Mouindou, moi c'est Angola Boitozu wapi. Yasika Katia Syndicat, bon s'abonner massivement, bon baki samalisu support, bozu Yasika donc maramba bien et ça Katia Syndicat. Là je vois directement Richard Ilonga des prix Paris, triple code difficile à déverrouiller. Pourquoi pas aussi à toi je reste ma bien la camarade à Star, Azaka Star, Jonathan Congo. Karingola de la patronne, babi fin qui sombe papi qui est l'île mon plan bambo théâtre bisika bazali na confiance papé singabo s'abonner la chaîne voilà par rapport à l'actualité par rapport au tambola tobi et les kaka bon te occupé ba rimer angwe lo ba mitro ba tu ba finga mitro to collection bon te on a micro na biso ya syndicat to kokuta na Zidane a expliquer biso mini les les kala monde na bon poto mona epé moi kala na bi ke bat ba olanda biso pe mona moi kala. Quant à moi, je les salue déjà mon invité qui est là. Bonjour Zidane. Bonjour. Comment vous santé? Déjà pour santé, ça va. Santé, ça va très bien, merci. Zidane, comment on a bien comme dans moi passe comment on a moi passe ça musala. Tous en attente, les nazar on a outil musala. Si on assiste on a continué sur musala. Donc comment on a été ça du na musala ça. Mais apparemment place baninga bazala c'est comme si ozala na bangote po to kutana na baninga mususu bazali sanga mais yo zala penza te le beza circonstance mo beaucoup tanya matanga to ya fête kapamba bon Zidane ndenga za boye nga vraiment na kola na bongo baninga na mingi za ba mibali ba shoga to zalaka bandiko ba maswak to zalaka ba chief micho to zalaka ba mibali to zalaka na biso ba micho to zalaka sauf que bana basi to zalaka mingi era musala to mingi era musala si to kutana musala to kutani donc to zalaka ba réunion na biso surtout ya phare surtout ya phare to zalaka er nyonso na bango mais ko kutana boye pamba na vie normale no to travailler moi mingi parce que si moi temps mon libre au préféré temps nous l'exemple peut-être en famille pour que dans la première famille, parce que au pays la deuxième famille de Ramsala, et ton l'exemple même en famille biologique pour que au y va rotisser puis relation na bande comme sous pour tout le monde na par exemple bande sous 6 mois pour mon année mais de konanga ya musala to rosa na semaine to kutanta 5 à 6 fois donc to profiter sur 10 mois minutes il faut mon famille au ba sur les candines ce que vous évoluer la chaîne nga siko na chaîne nanga Big Zida Show TV 5 membres bandeko ba s'abonner faut s'abonner vraiment massivement et c'est important ils ont une chaîne de famille on ne serait pas déçu dans notre travail les sous na Nathalie Villa Mondiale TV donc on a payé makambo il faut qu'il est bien makasi patron nanga Nathalie Villa na papa Pichu Santiago na pesi ba mbote skabazali pour ça un peu groupe théâtral mais les capé na ba chaîne na biso anandenga kini ouais na ça Big Zida Show ezali groupe nanga na ndole na couleur TV. Mais sauf que ce que ça groupe accompagnement parce que ngana ko yate na produit na produit na chaîne moko après na futa chaîne wana mbo c'est pratiquement impossible ngana na produit au matin au dimanche na chaîne comment je vais encore payer ngana za artiste moi qui me paye ba ko futa ngate na ozombo na nga poche pour que na futa na chaîne au chaîne est diffusée bleu nanga wana to ça to inverser makam c'est la chaîne qui doit payer mais ngate na ko futa sous chaîne pour na otika produit na tiki produit na foutu sous chaîne non je peux pas apparemment ba nzonzi ngeza apena sous impact ndenge za kaliboso pour comment diviser ton non nzonzi ngeza nzonzi na mtaza groupe na yaza makamna zo évoluer ngala bi juste yangeza groupe accompagnement so na za musala na bengi bat nga ba eto jouer ils sont là partout c'est bazelanga tout ça comme musala to répétaka so ki musala eza to yeto jouer ka ndengwa. Cause à diviser c'est trop dur mais na mutu azo ça ba azo ba contact na na mtazo travailler na ndene donc voilà to kuta na ndene to sangana po to za ensemble et ça moi passé ngona nzondingo lobi que ils sous impact non c'est faux donc nous ils ont évolué sauf que faut to revoir na ba nzondinger qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ba rôle to ba peso rôle ya mutapasi to ba peso rôle mo ya maman costume vestimentaire nous andé nini so ba peso rôle ya mutu donc il faut incarner il faut ça costume ya rôle au ba peso yo voilà biso tozo mélanger hein
toujours mélanger et bana sauté voilà peut-être na kawana to lo bagito be ça musala et puis insanité to ba sauté to lo banini to mo déranger bato batala biso comme bana bakota su ba biloko na bisoté na bana bakota su biloko na bisoté na babokilo oh eza culture mboka na biso il faut batala en famille et en plus ba mboka mpaya et biloko mo zo longola stress alors bat bakoza na matanga neti ba matanga bon bazaka libanda ba matanga na balexango kana ba théâtre ba cha théâtre ba vanya ensemble et comme soni pour ba insanité zo bima na monoko bande comme susu et comme ko ezo honorer bisoté so peut-être binzo ndinge baby peut-être par rapport à wana mais sauf que tozo bunda nango affaire yé justement le 23 na le 24 tozana président Masumu NTPC bomoko affaire et mon réellement vivant pakosiko biso nyonso tozo sala journée tozo sala le 23 na le 24 atelier de formation pour renforcer ma capacité tout ça le 23 le 24 le 26 on a carnaval le 27 pour moi que to zimo ba mort subite kokota 2020 to kutana ba kamo boye to perdre bandeko du coup ba kei to bana mdoria mindondo Pouloulou et puis Dadi hormis Mama Zozo ba de best ba to beli ba kei ba keta ba 10 hein donc au moins le 27 mars aux journée mondiale à théâtre au lieu de fêter de fêtara le 27 au fêtant côté to tient auto ça la culte écuménique to ça culte écuménique pour tout l'extra journée to senga nzambe pardon nzambe ya sunga biso akisepso mawa année oyo to kotia on mabe to kotia on ba mort a bomba biso to un peu ko évoluer moi madame parce que ça hasard tene to ça msaloye mtaper sa biso inspiration pe maela au sala oyo après to chité le 28 ministre Roya pour remettre biso ba brevet na musala au qui a formation va remettre biso ba brevet le 28 na jardin to dans jardin il y aura défilé de mode ya Karine Pala de Konabiso ba scène rozala ba si c'est ba exhiber donc voilà un peu programme toi nango na mars o yango wana. OK, Zida noko expliquer biso bandi musano na nini pona koma na question na zone na po. Ah bambule belé pas moins de 20 ans. Au bénéficier net nini na monde. Bongai ko bénéficier et vraiment les belé. O nga na mona ya motu eza que ngai nde naza boye Zida naza passion na ngeza foot hein. Passion na ngeza foot tant on voyage en équipe nationale tant on kena bamboka libanda tant on komaka bakei o nga na zwaka et kamisa bato na zana bango donc même logement makambe belenge comme en facilité na ko même super 10 personnes ba comme na charge nanga na mboka mopaya c'est déjà bon na kenanga mission mususu ya mboka makambo bale mais na komi kuna bato mususu basalinga sous plus et ça va bon souvenir au que dans le monde entier dans la communauté congolaise et cause na mboka moko ata 20% ba yebi Zidane basunga Zidane moralement spirituellement matériellement pourquoi pas donc ils ont déjà pas bon souvenir sans un problème baza trop sensible ba na biso ba fan so balanda biso balinga te to za na problème vraiment balinga te et touchera bango vraiment na motema ils ont déjà bien donc naza ba souvenir belé so na banyo tango na kokate ba tableau ni no joie la banzonzi o ba bota la biso ba yebio ba titre ba théâtre o santo eze belé oyo nga moko nanu pièce na Kilimanjaro nasala nini on ezali na Kilimanjaro eze belé te mo ezoya te na mutu eze belé ezoya te na mutu donc voilà na sœur en crise pesaki yangai mais bo joie pe na ba Dadi Kambala o na joana Dadi trop film oyo makanga na Dadi ezaki elenga supu pour to joane trop même na suka awa auto tourner film langa mo pe na point noir tourner film langa complexe et bima pe donc na l'exango pa nana takaza pour nous pas jouer to joie trop donc OK voilà merci to ko ba mona lomba ngulu to ko mo na poison et comme le roi nguba
ezokipe surtout olamukaka na ntango boye artiste boye aza na poison olamukaka na ntango boye balesi motutu nga lelo tomoni ada ndeko na bino malgré bacritique bato bazofinga ye na bareseau sociaux bamisusu bazondima te misu bazolukaka na bimisa bato mbongo yo tokoyebisa biso soki eza esolo to ya kozoko bandeko na biso nde baolanda biso po baofinga vraiment bakoka moko tika parce que eza passe un bon acteur lokwa Ada Ilunga vraiment mwana bato et puis fils unique de sa maman wana bokoboma ye mama wana okufa mwana ye mokolo ndenge wana ya jouaka bien bongo akende ka boye est ce que mutu akose permettre avandi kaka na ndako aya na place publique aya kokosake batieli ye poison akokosa poison nini il est malade empoisonné Ada muna mutu aza na ndenge na ye maka epoke na ye mutu mosu abimaka na ye te me aosala mpe mabe na kati ya ndako kaka ndenge avandaka na ndako wana mpe aozwa mpe basi ya bato mosu omonaka mwasi ka ya voisine wana ya voisin wana mwasi ya voisin na ye me akotaka mpa na ye parce que abimaka te ozomona mso ka place boza na lopango mosu abima na leke ya mwasi na ye mabimaka te azaka na kobima eza te soki moto abimaka nde aza loyenge nde aza mobulu non ya ndenge na ye c'est un jeune garçon akokoenjoy na ye azwi vi na ye azosala vi na ye azwa vi na ye aye kosala théâtre akobima na ye akosepela na ye bao nyonso babimaka basaka théâtre te yango te bandolobake olekisi olingi kovanda te na baboîte mais non ese Ada koti boîte kaka na monde ya théâtre mwana mobali ya mokolo bongo akota boîte kaka na monde ya théâtre vraiment ça fait mal eyosa passe na bandeko na biso nde tookende boye toyokana te communauté na biso qu'est-ce qui se passe na communauté na biso tozobomana pourquoi biso na biso tokomobomana boye okokotia likambo moko te boye oposte likambo moko te boye bafingi bakozanga ta ata nde tozosola noir baofinga c'est pas normal nga vraiment nazala contre makambo baofinga wana nayebi te nalingaka nanga mpe kotanga bacommentaire te mpo namonaka kaka nayebi te aza vraiment malade Ada été empoisonné tozotia na baprière tozosambela alobi bien aye koloba ngo parce que oyo akokozala na idée ya moto asalisaka asalisa ye peut-être asa remarkaki yango abandaki kogere mais ntango asuki aye koyebisa biso ye kolela biso bandeko na ye topesa solution vraiment ndeko azokende boye na maladi ya mabe boye aye kolela biso ale tobanda so kokritike ke okosi nayebi te so tozwa makambo ngo ndeni nayebi te moninga azobela makasi boye aye kosala bacri d'allégresse tokoka kosunga ye vraiment bandeko bazoloba azokosa nayebi te kokosana kowuta na nini akoluka nini mbongo bato baoloba wana mpo bayebi parce que tomoni na bacommentaire mpe baninga biso bacommentaire alingi mwasi bato na Canada apusa bilingalinga mosusu balobi bokendaka mpa mama olive boasosiaka baninga mosusu te yango bozokutana baconséquence ya modele oyo na bien neti avion nde etambola likolo wana tu mama olive amemai neti bandeko mosusu na Dubai bakende Dubai vraiment biso nyonso so tokotaki na avion wana tu crois que avion engai résister avion engai epanzana te eza il faut laisser le temps au temps biso nde toza boye totikala kokende te toti okende kaka mbala moko ya suka awa oyo ezalaki akingaka tia eza bato bakenda mpe bakendaka mpe bakondinaka kokende bokendaka mpe boyebisa baninga mosusu te baninga mosusu basutukaka bien ekilibre bakumbana ya bakei attends bakobenga mino na butu na ntongo mpo bokende toyebisaka toujours pourquoi mpo oyebisa baninga pourquoi oyebisa baninga te eza problème te so babengi oyebisi mpe baninga bokoseretrouve kuna ye moko kutu moto azobenga azoboya bato te bongo yo moto bakobenga yo oboya moninga ya pwani ça pas de sens to bato bazopesaka théâtre image moko boya mabe or en soi eza bongo te bino mpe bopesa yango image ya mabe moninga na bino moko bovandi na ye abimi aki alobi mabe na yo biso toconsidérons bon biso tozondima yango parce que bakotiseli biso bainfiltre na kati ya mosala na biso est-ce que comprendre bakotiseli biso bainfiltre bato oyo aza na ye artiste te mais aye na ye peut-être aya na ye po ateka
baza na bango bakuta ebele aye na ye amiteka na ye aye amiteki na ye aye komiteka na ye ayebi na ye azali na déontologie na mutu na ye te aye komiteka na ye elle parle de n'importe quoi baza wana okotuna question moko arépondre 10 réponses na compte baninga est-ce que comprendre donc parce que ye aza na ye wana elle s'en fout bien il s'en fout ane problème na ezali aleka na ye a s'exposer na ye soki mutu abengi exemple mo mutu akobenga ye kalobi ah chérie ça va tu vois bien donc mutu wana ya mwana mobali alobi na ye ka chérie yaka nsi chérie ya kolinga ke balinga basala ba relation intime non a chérie yo kaka peut-être ndenge ojouaka bien a chérie yo mpo ndenge ozalaka a chérie yo mpo convaincre ye na jeu ojouaka ngo abengi yo chérie donc tu vois bato ya bongo bazobebisela biso mosala babebisela biso mosala msu yango wana bazomiteka azali na objectif na ye amiteka ozo comprendre te aye nabengi mutu ndumba te nabi aye komiteka mutu soko aye komiteka comprenez que aye na bafaçon tout est-ce que comprendre mutu lokola baninga nde toza boye ezopesa biso pasi toza na vrai pasi mpona ada ilunga vrai pasi na motema mutu akosa o te vrai pasi komona ada boye le pauvre boko empoisonné mpona nini mwasi yango ya Canada ngo na asali nini mwasi yango ya Canada ngo aza nani oyo ada akende kokufa mpona mwasi wana babobaka ezobima eya baleson di bazali bato wana baza ada ilunga c'est un bon acteur et puis problème ada ayebi kosolola est-ce que comprendre problème ada ayebi kosolola atane tozala na batournage ada lingaka tia mutu nyonso à l'aise asolola na mutu nyonso les gens disent que ada c'est un orgueilleux c'est faux bayebi ada ilunga te bayebi ada te c'est un garçon sympa c'est un garçon simple peut-être mutu akoko benga ye basolola asololi na mutu wana bien msu mobali na yoki bon akanti peut-être ada zo draguer moi c'est oh c'est un garçon asololaka très bien asola bien et alors bien ngana message dans na tamukie na tamuka mukie na message na makasi mba moko pona auto semaine émission na ye na message na makasi mba mo donc ada nenga zaona ko qualifier ada que aligner moi ça bateau c'est pas bon ya gito besoin de solution azana étape nini bo bengi déjà to bien mo bo cotiser moi quelque chose pour délicatement c'est bimi pour les bami sabatu ada azana na famille biologique na ye avale uta na famille biologique nenga zawana biso bande koné ya deuxième famille to zana ensemble to zana physiquement to zana moralement to zana spirituellement to zana matériellement to kotika ada ilunga te parce que biso mo consciemment to yebi ke ada asali eloko te aza victime à poison asali eloko te alors nzambe akobundela ye nzambe ada kobunda ada kobika ako retrouver santé na ye pe akosala mosala na ye yo mutu ango osabile basabotage auta wapi nzambe mutu akosuka na ye biso oza na problème te biso toyebi ndenge tokolanda mutu ango te tozwa ye wapi mutu ango tona place tozwa ye te mais nzambe mutu akokatela biso likambo parce que biso tosala mosala kaka bapesa biso mosala moko kaka mpo esepelisa bato bapesa biso mosala te ke so tobandi ebanda osilikisa bato donc sauf que biso na bandeko na biso baza libanda tokomokende un peu mabe mingi toluka tobongisa tozonga nsima tobongisa nini ezosimba te entre biso na bino nini ezosimba te qu'est-ce qui se passe problème nini bandeko bino bobima botika biso toza na mboka awa biso tozosala mosala mpo bino boya libanda bosepela mwa stress mwa baproblème na ndaku mwa mutu pasi mwa boye tokozongi otie mwa bandeko ozomona mwa mboka mwa victoire mwa libongo mwa bichi mwa nini bozomona mwa kikole mwa kingasani mwa masoti mouton bozomona yango esa bino mwa bien mais qu'est-ce qui se passe problème nini oyo tokoko tovanda tosola te même nayoki boss lave alobi yango héritier alobi yango bakora bambudi kutu esalama ya banini esalama mais biso eloko nini ezoleka biso na bandeko na biso libanda oyo tokomi koboma na boye dernièrement ya makambo afali ezalaki grave batouche baartiste comédien eza grave mais ezozonga kaka bacomédien bazotia na poison mais non biso kotianaka bapoison te twana eloko te tozanga na nini okotiela moninga poison na otiela moninga poison po esala nini
non wala biloko wana biso bato ndenge bapesa image wana nayebi te namonaka nanga bato on dirait eza na oka babiloko bamakambo toye na bayoutube oyo eza oka babuzz babuzz nde namoni mpe ekomi kocréele biso bamakambo ebele alors yango wana fo oyeba mpe mpo cultive mpe bato bakapte makambo na yo il faut loba mpe makambo bien. C'est pas que oyeka na place publique bondi oloba n'importe quoi bato bakokumisa yo peut-être bapeka gens wana mais soki vraiment ozokende vraiment na logique des choses oloba mpe makambo na ezali osentir que tant banosala bapele bato banobengo oso parce que tant tosala na bafani na biso tosantaka bango na bapele ntango osola moto osentir na osola na responsable oyo na osola na fingi te na osola na moto normal naloba ngo bongo voilà po toaka na pasi toza vraiment na pasi boyo de ada botika kofinga aza artiste ya mboka azwi problème. Oui, prise en charge on a déjà en action. Merci vraiment la première dame maman Denise Tshisekedi, merci na initiative wana eza déjà en marche. Première équipe déjà écrit moni mambo choloba que maman livre nega bengaka abengi batu mususu atiki batu mususu non toza tellement ebele ako benga tour abengi batu mususu abengi tour wana batu mususu abengi tour batu mususu bino surtout bosani bokoka ebanda kala batu mususu bakeka siko mususu bakenda avant mususu bakenda avant bakepete eza routine le panier circule encore des maman Denise asali initiative wana ya assurance maladie moi j'applaudis bande comme souci ba première vague déjà ba outil ba s'assurer déjà ba s'inscrire déjà non aye autant ba combat ba tuté ba s'inscrire déjà tant ba obenga sous deuxième vague ba bengi troisième vague ainsi de suite to que to fouti ba droit na biso to ko futa to comme inscrit to comme bien to comme assuré donc moni ka ko benga ba tout mala mote or ba pe maman Denise aponi donc té toujours que kaka na confusion artiste aza mutu apesa resengo vraiment totika nano fleo ekote libiso ya tokokabwana ya kofingana ya kolobana mabe non c'est pas bon mais amoni cette fois-ci batie bino ka maman Denise maman Olive asunga ke pour première dame maman Denise pe asungi beaucoup moins valorisé par rapport aux avant. Oh mais biso ozala déjà valorisé mais avant vous faisiez des choses beau ça la mais bobande kolela ngote. Comment tu l'es langoté? Pour ça, tu l'es langoté, tu vis vendé. Non. Tu tant que ça va Il y a beaucoup plus musique. Au moment où tu as théâtre, tu peux bengi et pas première dame. Non. Première dame honoraire, maman Olive Lembe, a banda d'action au Kala. Kala, naïba maman Bipendo, maman Chako, même Epela. Même maman Epela, va kendara déjà, banda au Kala. Sauf que, à Salaka, on a dengue au Yalingilaka. Mais si quoi après bon. Au fur et à mesure, ça, et comme ils ont boyé, comme ils ont ça, bon, donc, ils ont un peu bongo. Mais ils allaient m'amba sikate, et m'amba kala. Ok, merci Zidane. Abonnez-vous, mon suivez-moi. Voilà, vous serez pas d'ici. Quelques dédicaces, on a battu tout balandi, on dirait qu'il y a Tindika TV. Bambote nanga, na banon, na mbote te, na singina bonne guérison à toi, Adailunga. Vraiment, que le Dieu de miséricorde a qui s'appelle Mawanae, Ayoka, Kolela, na biso, Abiksa Ope, Okobika na Kombo na Yesu. Kochaba Elison na Mutute, Ozamwana Nzambe, ça arrive. Soki eye to ebandeni toko kima yango. Bambote na ngai na pesi na maman chérie Élisée Binda na kati ya Strasbourg. Pesi Marina na kati ya France bambote belé Joël Akele engambe basakata na pesi mbote belé Mireille Tangama sois forte hein, ma chérie auto perdre maman au perdre son petit frère vraiment eza pasi mais nzamba olexa na étape oyo kozongo obstacle te nzamba olexa yo na pesi mbote na papi Bouzi 1m80 j'ai un biso kara toujours na basakata nde okuta bataille wana na pesi mbote na balege belé bon balege belé na pesi Eric Diboué na Felande ba mbote ebele na pesi okati mabanga nga yo bi balege belé me bazali
pour tout derrière lola na pesi mbote ebele na yembango na Londres ana mokaba na pesi mbote ebele Gigi Bokole bambote na ebele mon ami Gigi Bokole na pesi Yves Njoli garçon de disque le bouclier bambote ebele na pesi Doudou Makengo bambote ebele Philippe Massaro bambote ebele Alain Eganda ya yo bambote ebele Carlo Godas na pesi no bambote ebele bozala bien bien jeune Badioko maman Isaac ma copine bambote ebele Dodongo ma Hélène Ngoma famille Ngoma na kati Allemagne na pesi no bambote ebele numéro là c'est les 89 089 plus 243 89 37 76 643 sobo bengi Zidane to solo là et ça la mieux c'est bandé to évoluer mais abonnez-vous massivement à Big Zida Show TV. Vous ne savez pas de une chaîne de famille où vous allez informer en temps réel de la situation et les Kanamboka pour la Nathalie Villa Mondial TV chez Nathalie Villa et Papa Pichou Santiago. Merci, je vous aime bien. Ok, merci aussi à toi. Merci, voilà, là c'était moi Katia Vokala Lolo de la presse, votre humble servante. Autrement dit, Amarula Dankbabi, Amarula Ande Biska Bileneze, Biska Makambuza. Bon s'abonner, na bien mnoka bon s'abonner. Et là, quoi, ils en ont pas cité. Place au monde qui va communiquer à rouge, là, s'abonner au cliquer kaka. S'abonner na Tindika TV, voilà, à Boza décidé. Il est au Soukarana, Richard Ilonga Tripecole. Difficile à désirer depuis Paris, Babi privé. Pourquoi pas aussi à vous, Babi, à Rifin qui sombe, voilà, merci Rifin qui sombe, Papi Kelly, Babi. Donc, Bambo Théâtre. Merci à toi aussi. Merci beaucoup. C'était une belle émission, donc, Boza a décidé. Tout le monde la semaine prochaine. Ciao.